Goma na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Bolinga minga info lingala journal ya peuple mbote na bino nyonso tofongoli ya mokolo ya mercredi 29 avril 2026 pour otasa bino ndenge rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli a kumba kibongo délégation ya RDC na 7e session extraordinaire ya 7e législature ya parlement panafricain héritier mapindemi apesi bino ba détail. Rapporteur ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, professeur Jacques Njoli a kambaki délégation ya makasi ya parlementaire ya RDC bazali ko participer na session extraordinaire mingi ya 7e législature ya parlement panafricain ezali marqué na ba enjeux électoraux majeurs, intégration ya nouveaux membres na 4 institutions législatives continentales, session oyo à caractère essentiellement électif et ezali ko viser renouvellement ya bureau ya PAP, ba bureau ya ba commission permanente pe ba 5 caucus régionaux mingi na principe ya rotation pour na année 2026 présidence ya bureau et ezali kozongela Afrique du Nord ba succédaki na Afrique australe poste ya premier vice-président pe ya président et pesami na Afrique de l'Est pour na poste ya Afrique de l'Ouest bango bazali ko occuper deuxième vice-présidence Afrique centrale bazali ko hériter poste ya troisième vice-président pe Afrique australe ba ko se contenter na quatrième vice-président. Délégation ya Assemblée nationale ya RDC composée de députés nationaux Jacques Njoli et Sengekeli, Sakata Moketa Wab, Gary, Wangoy, Mukalai, Marie-Thérèse, Bangonde, bazali ko participer na ba consultation oyo ezali ko salema pour na kotalisa poa na bango na ba second tour ya ba élection mingi na ba commission pe ba caucus 3 postes ezali bongo à pouvoir président, vice-président, rapporteur au-delà ya décor électoral première session extraordinaire oyo ezalaki marqué na moment moko solennel prestation ya serment ya ba nouveaux membres ya parlement panafricain, cérémonie officielle d'ouverture ezalaki présidé et pas ya Mahmoud Ali Youssouf, président ya commission ya Union africaine, représentant ya président en exercice ya Union africaine. Au total 64 parlementaires ba outi na différents pays africains ba prêter serment mardi 28 avril 2026 bazali ko s'engager pour na ko remplir ba fonction na bango avec honneur et loyauté. Na serment bango ba gérer ko servir peuple africain, ko défendre ba textes fondamentaux ya Union africaine, peut promouvoir ba principe ya bonne gouvernance, ya démocratie, ya respect ba droits humains, pe ya kimia et longona stabilité na continent. Na souka cérémonie président ya commission ya Union africaine a décrété ba poursuite ya ba travaux à huis clos consacré mingi na organisation ya processus électoral, ba modalité pratique et ko aboutir na ba scrutin où ils allaient fixer le 30 avril 2026 na contexte continental marqué na ba multiples défis, session oyo mid-round et monani lokola tournant moko décisif pour le Parlement africain. Yango ezali kopesa na ba état membre lokola la République démocratique du Congo opportunité à renforcer influence na ye pe ko contribuer activement na consolidation ya gouvernance africaine. Na masala primature boyeba ke premier ministre chef ya gouvernement Judith Suminwa ayambaki caucus ya ba députés nationaux eli ya Congo central oyo bakamamaki epa ya Pierre Sumbu Nathalie Kaila héritier mapindeme. Chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka abetaki masolo mardi elongo na caucus ba députés nationaux ba eli ya Congo central bakambamaki na Pierre Sumbu na centre ya discussion état ya avancement ya projet structurant ya port en eau profonde ya banana Mwanda infrastructure stratégique oyo ezali bongo ya malonga pona chef ya gouvernement alobi bongo makambo yango na entame ya ba échange ba eli bango ba rappelaki motif ya démarche na bango balingi baza connaissance ya terrain ya ba manœuvre mususu topé à long terme
oyo ezali koumisa misala ya port ba souhaité kokuta na sans délai na premier ministre pona kozaba garantie claire de marche oyo ezali bongo na rôle na bango ndenge constitution elobi ko veiller na ba intérêt ya province pe ya nation ko s'assurer que gouvernement a mené na ndenge ya malamu ba engagement na yeti na suka bango balobi bazali ko s'opposer te na projet route rail oyo ezali présenté na projet intégration régionale kasi bango bazali ko insister pour que port ya banana ezala prioriser ndenge ba engagement ezwamaki déjà elongo na gouvernement ndenge Eli ya Mbanzangungu atalisaki ba député ba komisi écoute pe détermination ya chef ya gouvernement oyo a renouvelé assurance ya accélération ya misala ya port ya banana oyo e demeurer priorité ya gouvernement nangambo mususu chef ya gouvernement azali ko se contenter kakate na maloba après déplacement ya Dubaï na avril 2025 auprès ba opérateur DP World ye auti kala mingi te na site ya Mwanda pona ko relancer concrètement avancement ba travaux visite oyo ezali bongo ko pesa dynamique ya sika pona ba eli balingi misala ekoba pona kokesi ba eli ya Congo central réalisation ya port en eau profonde ya banana ezali koleka cadre provincial ezali projet moko ya makasi oyo ezali levier pona ko booster lisusu économie locale pe ko désenclaver région pour améliorer compétitivité maritime ya République démocratique du Congo oyo ekomema ba retombée durable pona ensemble ya mboka na koveyaka na grand ba député nationaux bazali ko se poser ba partenaires nyonso exigeant ezali bongo koluka kozala déterminé pour être état aiba na ko honorer ba promesse na ye pe ba chantier prioritaire et kendeti na suka. Totikali kala cela primature pour l'angote Saminonenge Premier ministre Judith Suminwa a lancé qui n'a Kinshasa segment politique de haut niveau aux acquis consacrés na financement durable de l'éducation na cadre y a revue stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Nathalie Kaila hérité mapinde Mbappé Siminwa détail. Premier ministre Judith Suminwa a procédé qui un lancement y a segment politique y a haut niveau consacré na financement durable y a éducation beaucoup d'années oyo stratégique et zali na cadre y a revu y a achèvement y a stratégie sectorielle y a éducation puis y a formation l'organisation y a ministre d'État en charge de l'éducation nationale puis nouvelle citoyenneté Raissa Malou rendez-vous oyo intervenir na moment moko ya malonga pour un système éducatif y a RDC na décennie 2016-2025 yango et marqué mingi expansion ya précédent pour na kolobela mise en œuvre ya gratuité ya enseignement où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosunga d'infrastructures insuffisantes ba enseignants bazali payé pe bazali bongo encadré na ndenge ya malonga te faible niveau ya apprentissage pe ba inégalité ezali koumela liboso ya ba défi RDC azali ko annoncer tournant moko stratégique objectif ya future stratégie 2026-2030 yango ezali clair koleka na système ya expansion tout na système ya performance équitable pe résilient na maloba na ye premier ministre a insisté mingi na urgence ya mobilisation collective autour ya question ya financement gouvernement azali koluka ko structurer action autour il y a 3 axes majeurs pour garantir soutenabilité à la réforme mingi gratuité et enseignement pour investir de manière plus stratégique pour renforcer formation professionnelle recherche et innovation pour mobiliser les ressources oyo et que ça le secteur privé et se développer et longo ba mécanisme ya financement ya malonga nangambo na ministre d'État Raissa Malou yé a komisi ba avancer ya gratuité pe à reconnaître ba tension oyo ezali koumela na système éducatif yé a évoqué déficit structurel il y a financement fragmentation ba ressources pe ba difficulté oyo bango bazali kokuta nango pona ye changement ya paradigme ezali indispensable ko financer éducation et koki kozala kaka compris yango mon côté pe ba dépenses oyo ba ko couvrir pona ba investissement oyo kozala piloter bosimba kemisala oyo ya segment politique et kokende bongo na 4 priorités ko consolider gratuité ko envisager extension progressive ko améliorer efficacité ya redevabilité ya financement ko renforcer formation professionnelle et alphabétisation, pour soutenir mingi recherche et innovation et compétences scientifiques. Dans cela, échange ba autorité, bazali kolinga, koleka stade ya diagnostic pour engager ba décision moko ya malonga au délai à discours ezali bongo capacité ya mboka ko transformer capital humain na ye oyo ezali ko se jouer na contexte d'éducation et monani lokola levier moko déterminant pour l'avenir ya mboka conformément na 4e pilier ya programme d'action ya gouvernement oyo ezali ko liboso système éducatif ya malonga inclusif et équitable.
Vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki na mission na ba poste frontalier ya Congo central pona ko accélérer ba échanges commerciaux na Angola. Héritier Mapindemi Fabrice Lundombi. Na cadre ya mise en œuvre ya ba résolution oyo elobamaki na 3e forum économique entre République démocratique du Congo na Angola, vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba asalaki bongo lundi 27 avril 2026 visite de travail na ba poste frontalier ebele ya province ya Congo central. Mission oyo ekambaki mingi na poste frontalier ya Noki oyo ezwami na quartier Ango na Matadi na port ya société congolaise pe ya port pe ya pêche soko pe na Mokuse pe na poste frontalier ya Lufu accompagné na vice-gouverneur ya Congo central Prosper Ntelantam Bidila pe directeur provincial ya direction générale des douanes et axes DGDA na Mokuse Alain Tendai Lupumba. Vice-premier ministre a visité ki poste frontalier ya Noki oyo ezwami pene ya camp ya force navale pour na s'enquérir na ba réalité transfrontalier oyo bango bazali kosala face mingi ba agent ya douane pe ba opérateur économique. Na Matadi akendaki na poste ya Sokope mingi penza ezali moko ya ba port ya ville oyo ezali ko disposer na ba capacité d'accueil ya des navires. Autrefois ezalaki bongo infrastructure et bandaki ko jouer rôle moko ya malonga na approvisionnement ya ba grande quantité ya ba poisson. Na poste frontalier ya Lufu, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale lié à Sololaki na ba service membre ya ordre opérationnel oyo ezali ko fongwa na ba frontière pona kokoba na ba échange elongo na ba autorité angolaise ayambamaki na vice-gouverneur ya province ya Zaïre Angers Lamar ya Botelo de Carvalho Diogo. Na occasion wana Daniel Mukoko Samba atalisi ke feuille de route oyo bayokanaki na gouvernement angolais et ko permettre ko concrétiser ba engagement oyo ezwamaki conjointement mingi na matière ya simplification ya ba commerce transfrontalier pe ko harmoniser ba procédure douanière pe ba système ya paiement pour na ko faciliter ba transaction financière entre ba opérateurs économiques et ba mboka nyonso mibale pe na qualité contre ba contrebande pe ba pratique informelle. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a rappelé que République démocratique du Congo ezali ko partager elongo na Angola frontière moko ya molai oyo ezali ko couvrir 6 provinces mobimba pe a souligné importance stratégique ya coopération bilatérale pour na ba développement économique pe fluidité ya ba échanges commerciaux. Mission oyo esukaki na séance ya ba échange elongo na association des déclarants en douane. Pona yango, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, exhortaki ba membre ba na ko assumer pleinement ba part ya responsabilité na bango na nzela ya respect ya civisme fiscal. Président du Conseil économique et social, son Excellence Jean-Pierre Kiwakana, a présidé qui jeudi 23 avril na salle ya plénière ya institution Oyo, séance académique consacrée na ba perspective stratégique ya développement rural na République démocratique du Congo. Christian Kengebeni, héritier Mapindemi. Président du Conseil économique et social, son Excellence, M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, a présidé qui jeudi 23 avril 2026 dans la salle de plénière de l'institution Oyo, séance académique consacrée à la perspective stratégique et à développement rural dans la République démocratique du Congo. Ezalaki animé na ministre ya développement rural Grégoire Mouchali Moutombe. Rencontre oyo ezalaki na cadre ya travaux ya approfondissement ou ezalaki mené et pas ya conseil pour na renforcer pertinence de la politique publique en faveur ya ba milieux ruraux. Séance académique oyo et permettaki pour na enrichir projet d'avis ya préparation ya commission agridev oyo et bengamin redynamisation ya paysanat en RDC. Angers pe ba perspective na nzela na yango ba échange constructif et ba participants oyo ba examinaki ba principaux leviers ya relance ya secteur rural mingi accès na financement, modernisation, ba pratique agricole, amélioration ba infrastructure de base. Président ya conseil na occasion oyo a insisté ki mingi na nécessité ya ko formuler ba préconisation concrète pe ba opérationnel oyo ezali susceptible ya ko accompagner efficacement action gouvernementale en faveur ya développement rural inclusif et durable. Ebi na ba milliers ba mboka na biso
bana na biso ba jeune na biso nyonso bakimi baye na ville batu nyonso basilise ba classe banini bazoya kaka na ville bakanisi ke na ville nde mosala esali nini ezali bakanisi na ville nde sika radio ezali télévision ezali nzela ezali tout ça. Alors biso sikoyo tolingi po Congo ekende malamu ministère oyo ezali ministère moko ezali na katikati ya ba ministère ebele ebongi tosalisa po te bandeko na biso baza na ville awa kanisa kaka bajene mosusu aza na mayele atangi classe na ye asilisi aza na diplôme na ye malamu mais aza na ville awa aza na mosala te mais soki azongi na milieu rural akoki kozala na biloko akoki kosala nde tolingi tobongisa bacondition tobongisa nzela tobongisa mai totia mwa électricité totala na babiloko mosusu kotonga bazando kobongisa babiloko na bamilie wana bato bazonga kuna. Centre de formation ya ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene ba procédaki na remise ya ba brevet na ba oyo nyonso ba yaki bongo kozwa formation Igor Ntingi héritier Mapindemi ba pesi no ba détail. ONG Congo de l'Espoir oyo ya honorable Mao Twene papa social, papa solution, papa selembao ye a procédaki week-end eleki na koremetaka ba brevet na ba élèves nyonso oyo bazwaki formation na coupe couture, anglais, auto-école, informatique, esthétique pe bongo na bongo. ONG Congo de l'Espoir ezwa mokano ya kopesa formation ya ofele epai ya bilenge nyonso. Cadeau signé honorable Mao Twene papa selembao dit les responsables bosimba pe boye bake batu bayaki ebele pona ko assister na milulu oyo ezalaki vraiment haute en couleur botala bino moko ba élève bazwaki maloba pona kotalisa gratitude na bango epai ya ONG Congo de l'Espoir ya initiateur honorable Mao Twene bongo na sima ba bengaki bango pona kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge par rapport ya formation kitoko pe ya qualité oyo epesameli bango enfin ke bayeba na kokoma désormais utile na société nyonso elekaki vraiment kitoko ba démonstration etalisamaki pona kotalisa niveau na bango bongo na sima ezalaki remise ba brevet moko na moko ba bengaki ye alekaki pona kozwa lokasa na ye na maboko ya ba responsable mingi penza honorable Mao pe batu misusu bazalaki wana elongo na ba invité ya ndenge na ndenge ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona. Le président de merci pour permettre que la session na malamu et que tout soit bien. Ya koloba mingi bezate et Jacques va se féliciter pour amener des accompli devoir la biso to engagement autre soit qui ya accompagner vision et à chef de l'État Fati Beton na cadre ya gratuité et enseignement et peut que profiter pour féliciter ba lauréat na biso e bandimaki kotika ba occupation na bango batana na bango po ba koyekola ya ofele et pas na biso na centre ONG Congo de l'Espoir et na bote souhaiter bango bonne chance bipai ba kozala bipai ba pays vraiment ba kozala misala po bazala biso iti na société et va fierté monene po na biso et que ça na ba partenaire nyonso ya mokili mobimba il a la monnaie de yango pour livrer bino coupe couture informatique auto-école esthétique te peut ba formation na ba norme internationale c'est bon na besoin na besoin na bango pour pesa bino bango pour contacter biso à tout moment. Ba lauréat batundisamaki na esengo makasi elongo na baninga pe ba invité voire même ba membre ya famille oyo bayaki ebele pona ko assister na milulu oyo ONG Congo de l'Espoir organisaki na centre de formation na ye après formation ya qualité oyo epesamelaki bana boyoka quelques-uns na micro ya Info Lingala basepeli na ndenge bayekoli ya ofele pe lelo bazwi ba brevet oyo ko permettre bango kosala mosala bisika nyonso. nasepeli makasi parce que nasatandaki te nango bon premièrement topesa dete na biso maro merci na ONG oyo asaleli biso donc il n'y a pas beaucoup à dire donc sepeli makasi
mpona bapreve tozwi c'est ça. Bon, basengi bango bamerci mingi parce que basili biso vraiment parce que bajeune mpe bele tomona bango na balabala presque baya koprendre formation awa parce que eza gratuit bayaka te na biso ngolu ya koya donc tosepeli makasi toye komise présente awa na salle ya président Mao tokoretire babrevet auto école awa gratuite mpona président Mao apasite biso atuka nzambe akambola ye akontinue kaka kandi oyo abandi nango merci vraiment. Longonia honorable Mao Twene Papa Selembao de les responsables oyo ozali kosala bodi moto moko akobosa na yo te bilenge nyonso oza na besoin ya koyekola zwa kaka nzela ya kokoma na ONG Congo de l'Espoir epai wapi okosala ba inscription na yo pe okobénéficier formation ya ofele cadeau signé ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene Papa responsable. Police associate ngama bana commune ya Sele oyo kambamaka epa ya capitaine Sele Kamango bateki maboko na groupe moko ya ba voleur oyo bazali konyoko la population ya coin oyo bona balita elongo na héritier Mapindeli. Commandant ya associate ya ngama ba capitaine Sele na commune ya Sele azali kolala pongite tango nyonso ba civique bazali bongo mis hors d'état de nuire lokola bandeko oyo bozali komona bazali miyibi musana bango kokotela bato na bandako koyiba biloko ya ndenge na ndenge dernièrement bakotelaki papa moko na ndako bayibi poste téléviseur pe bakei koteka yango na vigilance ya capitaine Sele Kamango elongo na ba elema na ye batie bango maboko boyo kai moko capitaine Sele Kamango ya société ngama ba ndenge expliquer tosili kotia maboko na bandeko oyo mibale po bakoteli papa ya bato yo bakalkile ta na ye ake musala na bandal bamoni ke papa ake musala na bandal awa na nsima bati kokota na ndako na ye bayibi de télévision bango moko mpe baza na korekonetre ke bayibaki nayebi ke bamiyibi oyo bayebani nayebi ke soki baza na baconnaissance songolo pakala quelque part na kinkole awa nakomona bamanda ya comparution ekoya nakomona bainvitation ekoya ya kinkole alors nazo transférer bango na parquet ya grande instance bango moko pe bazali ko reconnaître ba fait pamba te bayebani ke bazali bongo ba récidiviste boyoka population ndenge alobi nana conseil moko te na pesi bango na bika bakende mosika en tout cas botika humanité emania nyoko biso makasi eza liboso te eza mbala mibale liboso pa ibai biso tv oyo ekomi deuxième fois emania yeke pa biso aliaka fufu tozwaka ye mani mwana na biso ya mobali emania azwaka biso enemi na ye emania afanda ta akende mosika tomona so emani te na quartier moko longonya na capitaine Sele Kamango elongo na ba elema na nyonso ya société ngababa bosala kaka boye pona ko sécuriser population ye à vivre na kimia. Population mesana koteka na balabala na matonge na commune ya Kalamu balamuka boye mokola mardi 28 avril bakuta ba mesana bango nyonso batumba yango epa ya bato service ya commune ya Kalamu Fabrice Lundombi Héritier Mapindemi bapesi bino ba détail. Ba service ya commune ya Kalamu basalaki bongo nettoyage na quartier Matonge kuna na commune ya Kalamu ndenge bozali komona nzinga ya école babengi Monseigneur Moke Saint Joseph na ba avenue wana nyonso babenganaki bateki nyonso ya balabala ba mesa na bango ebukanaki ba étalage pe ba terrasse nyonso ezalaka wana eloko moko te ezalaki épargné nettoyage oyo epesaki population pasi pamba te bango bazali komilela esika ya koteka ya malonga ezali te l'état azali kosokipe na makambo mosusu te kasi bango bazali ba chômeur esengeli balukela bango esika olie baya kobuka bango ndenge babuki boyoka bango kana pasi bato banyokama bolingi tokoma bakuluna kobengana biso justement toke wapi o mboka na biso toke wapi tokufa kaka bayo leta okunda bibebe tolembi olesa bato te bopesa bato te bakena este kuna ka awa
bomondela biso tolembi bino tolembi moko yo bakuluna bokosisa tona miyibi na mboko oyo bato baodebrouye bodika konyokola biso tokende wapi bopesi biso combien po totika koteka tozovivre na koteka bana biso bakoma bakuluna toza pasi tokufa mibali toodebrouye eloko mosusu ya pasi mpe mawa bazali komilela ntango baservice ya maison communale ya Kalamu bazali kobuka kasi likambo etali insalubrité bazali kokipe yango te pamba te botala bino moko kaka sur place wana bakaniveau oyo ezali le long ya Monseigneur Moke mpe Saint Joseph ezali bouché basalite nyonso evandaka kaka wana bango bazali kosenga mpe na baresponsable ya commune ya Kalamu basalaka mpe assainissement mpona kotia bopeto ole ya kobebisa to mpe kobuka kaka biloko oyo bateki bazali koteka kasi biloko mosusu bazali kokipe yango te. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse azako annoncé na ba client na nyonso reprise ya ba vol na ye na ville ya Bunia kuna na province ya Ituri pe na Kolwezi na province ya Lualaba. Michael Bustoto. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Ba direction ya minene eza ya kobeba makasi ndakisa ya ebele na quartier Kingabwa lokola avenue Kulumba. Awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala etana yango lelo ezali malamu te meme batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondio na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin ke banzela oyo ebonga. Otiva pesa poto kitoko ozala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skande. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines
énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. bamama félicitation na bokoneli bana. Protivab facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka bana bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama leta mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi makusa. Et on dit ici la carte Folingala ya mercredi 29 avril 2026 yangoyo et comme ina suka vraiment nazaki na sengo makasi ya ko présenter les bino yango soki bo après ça qui yango pesa merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition papa zaki assisté et pas ya grâce poba na sima ya caméra tozaki bongo na Francis Kanza loko kapé montage simamaki na Fabrice Lundo mi pe Francis Kanza loko ka info lingala journal peu pour la peuple zaka supervisé et pas hérité mapine bandeko boti kala malam, au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.